Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bonsoir, bonjour, na moutounios oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo nga ndekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or ka nde na lobaka chaque vendredi na 20h30 bokende musika te bozala wana liboso ba télévision na bino liboso ba téléphone na bino pona koyeba eloko nini o Mama Bijou d'or akomemela bino. Lelo vraiment na memeli bino ka lisolo o na uti kobeta. Lisolo o na uti kobeta o na tiaki titre na ngona lobby. Ndeko oyo ofinga ba femme mari, ofinga ba femme célibataire. Ndeko oyo ofinga abato ba boma mabala. Kokende musika te zwa kiti vanda wana Mama Bijou d'or azaki na besoin ko expliquer. Lelo lisusu nazo bengisa yo ndeko oyo. On a vandisa ki yo semaine passée. Na bengisa yo lisusu na invité yo lisusu yaka zwa kiti lelo pendo zo mona kiti yango bien. Yaka zwa kiti vanda wana parce que ba ndeko balobi Mama Bijou non. Biso mekana no tanga makambo to komeli yo mekana no meka ko expliquer bato balandaka yo expliquer bango no bakana biso parce que ka ndenge olobi to buta ko iko boma libala pamba te so muta bomi libala c'est qu'il y a quelque chose mekana ko expliquer lisusu bato oyo ba finga ba femme célibataire ba finga ba femme divorcée ba finga ba homme divorcé que ba finga ba divorcé peut-être la divorce, c'est comporter ma belle. Mutu oza divorcé, au commis divorcé, aux angi contrôle, aux angi maîtrise, au commis mis sous paille par-ci par-là, place nous se trouve aux zali. Mobile nous se trouve au lingi, tous les bêtises et les caillotés, peut-être. La femme walande, beaucoup au finga bango, mais pas batuba basimon signo surtout. Pas mobile nous surtout, ils ont la bibali mususu. Ceux qui a divorcé, à se comporter madame. Au finga mutabwe. Pourquoi? Moi si mususu ceux qui a divorcé, à se comporter bien. Yango Mama Bijou d'or c'est mieux. Zonga lisusu, oye bisabalandi na yo, parce que nga Mama Bijou d'or tout a dosso na lobi ba sekande mutu oyo na avali na nute, o ba yazali etula, o ba pesela embongo na nute. Mais pour la koseka mutu a boma libala. Et ça vraiment la sens te parce que oyebelo onini o etinda ki a boma libala te. Ndeko moko azongi singa lobi Mama Bijou c'est mieux. C'est comme moi si o ya bomi libala, o ya zali miso pai ebelo kazo lukate. Wana ndio koki koseka ye, wana ndio koki kochola ye. Parce que abomi libala ne pourtant mususu pour la s'embrouiller. Mais moi si o ya bomi libala na ye, alors se comporter na ye malamu, aza na ye malamu, okoseka moi si abo pourquoi ndenge moko pena mibali. Yango wana tellement la zuba message belé na portable nanga. Eza na ba ndeko ba komeli nga na WhatsApp, eza na ba tu batindeli nga ba email adresse. Ngana lobi non otika ngo pola ngamo côté nazikoya awa na mekala ni kobeta lisolo na mekala ni kotanga ba message ya batu na mekala ni kotia voice ya dekola biso avandi na Belgique lobi Mama Bijou tia voice nanga parce que nga penza za marié mais tikali muke na boma libala na ngai yango lelo ko Mama Bijou d'or azongeli bino donc so ina sali émission ezala pour ngamo côté Mama Bijou d'or alobi to yeba donc ezaka Mama Bijou d'or mutu ayebi mingi te tozala mpona kose compléter et là musu Mama Bijou d'or akoki koloba yo moni ke ozala besoin ta mususu ya 1+ obakisa na mosala nanga en tout cas la tiaka numéro nanga ya téléphone numéro ya téléphone wana ezaka mpona ba publicité na biso ya maison de passage te numéro ya téléphone wana ezali so ozala lisolo ya kobenganga contacte nga na ba numéro wana opesi nga lisolo na wana kobeta so ipoza na besoin eloko mota musu lingo o tanga vraiment na temps sur la masolo o na betaka oza besoin ko bakisa 1+ ya ko bakisa moi lisolo nanga ko pesa nga mayele lisusu ebele numéro nanga ezana na suka salela nga message na messenger ba o ba Facebook nanga salela nga message na WhatsApp
Maman Bijou doit entendre un message, non, il s'agit de bête à l'isolant, il s'agit de zonga l'isukoloba. N'a que ça la négé bande kolanga, oh ba bengingai, dans un plus de 20 messages na messenger, n'a que ta makaka oh na okoka, noki l'isolo la biso okende, moulai. Nandekolo surtout tala ngata musisa pour l'ambala liboso. Donc oyebi chaîne oyo te ezaka bandeka ko le community titre vandi wana pona kolanda Maman Bijou. Kokende vraiment te zala na yoka lisolo na ngati na suka naza ko inviter yo kaka na nini na lien o na C na première na ba commentaire na osala tout vraiment na tia lien ya lisolo o na uta ko beta. Donc week-end passé na lobaki na lobi ndeko o finga batu baboma mabala kokende te vanda wana yoka o ngana koloba nalobaki na ye na ndeko wana ya mwasi wazo preche batu nalobaki na ye o ifale na loba na ye et puis bandeko ba ye bisinga ba lobi Maman Bijou lisolo o ifuzala bis encore bis yango na ye awa o découvrir ngaka sikoyo o s'abonner la vidéo activité comme so tala radayonga mais na nozo penza courage à s'abonner la vidéo activité naza ko inviter o s'abonner la vidéo activité fina croche la notification biloko tout Maman Bijou doit banda kotia et comme la kayo na facilité nyonso Maman Bijou doit sala makabo belé la sala ba émission ba Amser la sala ba promotion ba star Maman Bijou sala ba publicité Maman Bijou lambaka na sala vraiment makabo ebelé so mo li poser les autres so ko tsekelo ko la mo la vidéo suivi en tout cas ko hésiter te benga Maman Bijou do to solo là na otikela yo place na otikela yo jour ongo banda kotia biloko na yo lokola ndeko la biso ya mwasi na kombo ya Mama Beya atiaka ba émission na ye atosala bilongo Maman Bijou do na lobara mutu pa oyi kozala ta mususu na tante bomoni ke ta mususu pause même musala na biso vraiment eza kokoma ndenge la prometa bino chaque vendredi na 20h30 quand on peut vendredi na kokoza na empêchement na koyi kotia émission na ngata mususu samedi na koyi kotia émission na ngata mususu dimanche pourquoi pas lundi yango wana s'abonner kaka finir kocho la notification pour biloko tout le banda kotia et comme la kayo na facilité nyonso na lobby presque tout na ko tanga na ba commentaire na ko tanga na ba message o bande kolanga batindi lelo penzanga na ko développer ka ba message o na zui et puis na ko tiela bino voice ndeko na biso avandi na Belgique alors Maman Bijou tanga na kombo langa ba Jacques baza ebele tanga kombo langa tia voice tanga pour la mokili eyeba nga naza marié mais naza kokoka lisusu te etikali mke na divorcé toko solo la yango awa Maman Bijou na otiela bino ba publicité à maison de passage na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 ozala besoin okende congé na Congo contactenga Maman Bijou na lobaka ke biso tokanga la place kana moi à compte parce que tokoki kotika te ke moto akende kofuta kuna na Congo bato basalaka bongo batika bato akende kofuta ba appartement ta mususu ba flat na Congo sur place bato bazala ba place ebele biso tozala ba période o ta mususu bato bazalaka ebele avant ko ka ma place to loba vraiment pesa à compte na yo pour to kangela yo place c'est que tozala biso ba place ebele bengi olite Maman Bijou ngala zo kende ka bongo biso mo to proposer oui kende ka bongo ba place ezali comment bala ki so ba chambre yoso oyo yo ko sepela lango bengi Maman Bijou le binga na zo appartement numéro boy comme ça à partir à wana nde to reba ndeli to ko calculer pona ofuta tina ko ofuta kaka kuna na Congo esika ozali appartement na biso to bandi na $15 €, Maman Bijou do le bis ça dépend à pays ni oyo vandi to bandi na yango tozo matati to komi na appartement ya ba $30 ou bien €30. Contactez Maman Bijou ça la réservation na yo appartement na yo okozala jamais déçu okozala séjour na yo ya kitoko ndenge mo pe tozala voiture na biso ya location ndenge mo pe tozala boutique na biso ezapeka na matonge na Irebu A37 boutique na biso ezana te tofungola porte pour la mutu nyonso boutique na biso tosala ki yango vraiment basé na bato bazovanda na katikati ya appartement na biso parce que okende na ota mususu congé obosali ta mususu mafuta obosali ta mususu savon okende komona yango na boutique na biso ezali na kati ya lopango Maman Bijou do na lobby presque tout sikoyo na libina banda kotangela bino nanu ba message o bande kolanga ya bande kolanga batindeli ngai bakomeli nga message à partir ya WhatsApp nanga balobi Maman Bijou tala ngai we talanga bo nazwi ba message ebele na kotanga kaka oyo ifale na tanga parce que ezala ba misusu na copie on na kaye
yango wana ndeko oyo ofingaka bato ofingaka bafemme divorcée ofingaka bahomme divorcé mosala na yo kaka kocola bato oyebi avenir te ta mosusu yo oza na yo bien otomba na yo chance obeta libaku na yo ta mosusu na milikeli nido ozwa na yo chance ozwa mobali moko ya malamu ozwa mwasi moko ya malamu ka nde nalobaki ta mosusu moto okomprendre lisolo na nga bien te zonga mpenza la o mama bijo te kosala donc week-end passé okokomprendre yango malamu mama bijo nalobaki ke okoki kobota bana me moto aza na caractère na ye biso nyonso tokoki kozala ndenge moko te likambo mosusu ngai biju nazomona yango eza makasi mpo na nga nazomona yango mpenza eza trahison nazomona yango mpenza ta mosusu donc fin du monde mais ta mosusu oyo bapesi na bango yoko donc yo kozala na maîtrise yo komona yango eloko te parce que omesala na yo na baku parce que oza na motema na yo ya monene tokoki kokala te mutu ya moto aza na ndenge na ye agiraka makambo na ye likambo oyo okoki yango te ta mosusu nga na kokokoka yango ta mosusu likambo nga nazokoka yango te epa nango kuta omona yango eloko te kande nalobi yango wana tojugeaka bato te et puis moto ya moto aza na chance na ye yo kokokuta na mwasi ya malamu o penza basi penza bazana na kati ya Bible penza ke mutu a trouvé mwasi ya malamu a trouvé bonheur donc yo kuta ina mwasi ya bo mais ndeko na yo akuta ina na mwasi ya bo ete akuta ina na dalido akataka Samson suki na Bible akuta ina na mwasi moko bo donc insupportable donc yende ko wana aboy na ye akufa yende ko wana alobi ti alembi bavandi si mwasi wana ba famille mwasi wana zo yokate ye le a préféré aboma na ye libala ekoki kokoma moquerie te ekoki kokoma donc insiste te parce que bato mosusu bakanisa soki alobi na yo oboma libala akanisi afingi oyo nzoka na yebisaki bino ezali kofinga te donc mutu nyonso to akokaka kute donc totika kokotaka na bavie ya bato totika kokotaka na bavie privé ya bato mpona kojuge parce que oyebi te eloko nini etindaki ndeko na yo wana avanda ye moko yango wana mama biju nalobi ndeko oyo nga navandisaki yo na kiti en tout cas soki mpenza ozolanda nga te pour le moment bopartage nanu bavideo partage video oyo soko yebi ndeko moko bakretara bato soko oyebi ndeko moko bazala bilobela alingaka kofinga bato ayebi likambo te tindela ye video oyo akota avanda ayoka likambo nini mama bijudo alingi aloba akota avanda ayoka likambo nini oyo bandeko bakomi likambo nini oyo bandeko balobi parce que balobi mutu ya mutu aza na makambo na ye tobandi na na ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso ya mwasi avandi na mboka ya France akomelaki ngai alobi na ngai bonjour ma sœur nasepelaka na mosala na yo ndenge osalaka nalandaka yo naza abonné na yo ça fait longtemps mama bijou lisolo oyo outi kobetela biso oyo olobi ke bandeko ya oyo olobi ke donc ezala bandeko mosusu basekaka mutu soki a divorcé basekaka bafemme divorcée basekaka te parce que vie ezali na baréalité ebele ngai na mobali na ngai towumeli tozalaka na biso bien na kati ya ndako na biso nazwaka mwana ya na ngai ya mwasi na age ya 9 ans nazwaka ye na Congo nabengisi ye na poto nabengisi ye na France ngai mpe na mobali na nga toboti bana me mwana na nga oyo nazwaka ye ya na ngai ya mwasi abimaka te azalaka toujours na ndako ekokamwa ke na kamwe ke mwana namoni mwana achange mwana azolia lisusu te mwana peti ezali te mwana akomi faible parce que nga so nazobetela bino lisolo bato oyo nasololaki na bango boye bato oyo ntango mamutu oyo bato nyonso tonga na otangela bino masolo na bango awa ezalaka ndeko oyo bakomeli ngai na WhatsApp epuis nabengaki bango mpona kocomprendre makambo nini oyo bango bakomeli ngai ndeko na biso ya mwasi alobi abenga mwana ya na ye abokolaka mwana wana ka ndenge ezalaka ye moko mpe abotaki azobokola bana na ye oyo abotaki na mwana ya na ye eyei kokoma na période moko donc azocomprendre lisusu te mwana kati ya ndako azolia lisusu malamu te mwana komi ya kolemba mwana ye munene
aye komema mwana wana epai ya médecin ekomona ke mwana wana azali na zemi mwana wana sikoyo aza bana oyo babimaka te bana oyo bazalaka kaka classe ndaku ezalaki vraiment difficile mpo na ye baseraki mwana wana makasi mwana wana aloba kombo ya papa ya aloba kombo ya mutu atie ezemi mwana wana en tout cas azalaki motema makasi akanga atikala koloba te alobi aza koyeba te mobali nini oyo atie ezemi abi mama Bijou na força mwana wana makasi na sala tout nabenga mama na ye na Afrique to força ye famille mobimba mwana na komi koloba ke aomela poison akomi na menace amela poison asala boye bato bapesaki nga conseil balobi en tout cas soki ekomi bongo semie tika mwana oyo parce que okoya kozwa problème tika ye ta mosusu soki aboti aotangela bino kombo ya papa ya mwana wana ekosala ke mwana wana azalaki motema makasi mwana wana aboti en tout cas alingaka kutu te tobeta lisolo wana tellement lokola mwana oyo nga nabotaki direct te donc ekomi kosala lokola nga nakomi koforce nga nakomi kotorture ye en tout cas nazwaki mwana wana nazwaki bebe wana baboti nga na déclare ye ke nga nabokola ye mwana wana azongaki na ye classe donc niese nanga azongaki na ye classe ekosalaka ntango niese nanga azongaki na ye classe esali ke eleki lisusu inane lisusu niese nanga wana ye kotombe lisusu à 7 ntango niese nanga tombe na zemi en tout cas vraiment famille ya papa na ye ndambo bazalaki na poto batelemelaki ngai makasi balingaki mpenza bayeba kaka mwana na bango soki azobota na nani mwana na bango soki zemi wana ezali ya nani ezalaki mpenza opesi mbwambwa aboyi bon batata mwasi na ye kote ya papa na ye en tout cas bavandaka na Belgique basalaki makasi bayeti na France mpona tovandela likambo ya mwana na bango ndenge nini mwana abotaki liboso mobali ayebani te mwana wana akomi na inane mwana aza lisusu na zemi tozotuna ye aza koloba te ezalaki vraiment terrible toforcaki mwana wana na modele nyonso tu mama Bijou eloko nga na remarkaki kaka na liboso mobali na ngai tour ya liboso abandaki kolinga te naloba ta mosusu likambo ya mwana wana ya mabe abandaki mpenza kopekisanga alobi non koforce ye te kosala boye te soko force ye aomela poison tala kaka donc okozwa na oka mwana wana mobali nanga mpenza bande kopesanga baconseil moko nga mpenza na bande komona baconseil yango malamu parce que mobali nanga vraiment alingaki kimia alingaki te na force mwana wana alingaki te na beta alingaki te na sala mwana na eloko alobaki nanga ka okozwa mwana wana kutu ekosala yo bien ndenge okendeke bamisala wana okokata ye akozonga na ekla okovanda leta banda kofuta yo en tout cas bande kobebika ndenge ezala zemi wana elekaki bongo mobali abi mama Bijou mobali nanga azalaki mpenza neti mutu moko alingi makambo te mutu moko alingi problème te epi mobali nanga donc aza mobali moko aza papa moko responsable papa moko azaka na balogique na ye donc nazalaki nanga na ide mabe te na bande nanga mpe koluka mosika te kesoki mwana na koki kozwa zemi wapi nga nalingi nayebaki kaka ke ekoki kozala ta mosusu bazemi ya bakamaradi na ye ya mobali moko akozaka ata mosusu ami na ye ya l'école babilo mwa ndenge wana en tout cas deuxième fois ezalaki vraiment terrible parce que famille ya papa na ye batikelaki ngai tante bazalaki na besoin vraiment bayeba zemi ya mwana na bango soki ewuti wapi menace wana ezalaki makasi yaki kosala ke mobali na ngai akomaki na ndako akomi mal à l'aise balingi lisusu lisolo wana te mwana mpe akomi kolelalela mwana mpe akomi kolia te ndako vraiment ebebaki après ekosalaki bandeko ya tata wana bayeki ezalaki na weekend moko boye baye premier jour tosala eloko te toka ndenge ezala koyabi bapaya balie tolali ekomi sikoyo na ntongo jour ya réunion mwana abimaki fali akende kosomba soki mapa soki eloko nini mwana akimi mwana aza komonana te atuka tovandaki na ndako batata mwasi na ye azalaki dessus toluki mwana mwana amonani te
et que ça la qui mobali n'a pas pas ça qui mal à l'aise mais tellement le col à moi na à mon na quitté à kimi moi que ça la autrement exalité bah tata mon soeur va vandi nanda kuna 2 jours maman bijou mais solution ils allaient quitter parce que moi na obaya qui quoi le balikamwazeni moi na bande ko mona na te toki ko lukaye na ba police toki ko lukaye partout moi na wana akimaki et ça li qui va tata mon si na ba zongi ozonga la tata mon si na ba zongi et que ça la ke na luka mwana na ba police partout tokele l'école ngabi mwana oya ke iwa pe en tout cas comme sous na problème kasi na ya na ngai na Congo ya na ngalo biso ki mwana na akufi en tout cas ngai na ya na leki ekosila et comment qui vraiment problème na comment qui mal à l'aise mobile na ngalo baka ite mobile na ngalo baka ote mobile na ngalo comment qui nanga kanda mobile na ngalo comment ekosilika pamba en tout cas ndako na ngalo bien c'est débat qui à partir ya mwana ya ser na ngai et que ça là que moi na wana pe place à kende na yebaka te ti 2 mois 3 mois mukolo mususu camarade na ye aye ko yebisa ngalo bi bengi ngai na kombo ya mwana wana parce que ba camarade ba de ko yebaki mwana wana peza zali mwana na ngai balobi mama intel tozala nouvelle na yo to yebi sika mwana na yo azali parce que akomela ki biso abiloko mongwa ndengana alobaki aza koluka yo asenga yo pardon na likambo oyo esalami parce que ndenge ozawana oza mama na ye tala kaka mwana wana oyo ya bota ozobokola ye malamu azoluka yo mpona asenga yo pardon sikoyo mama bijou na bande ko comprendre tenga bi oui moi nazoluka sala nga par asenga nga pardon parce que éducation nga na policier eza éducation te ke ba sentaka ye aye ba mobilité ba sentaka ye aye ba mobilité oyo akomi ko sambusanga en tout cas c'est normal vraiment il faut luka nga senga nga pardon puis il y a tout repéta il faut loba mon papa ya bana oyo papa ya mwana biso sala kinani surtout papa ya mwana mibale azali nani et ça là qui est en tout cas na luki ba camarade na inga bi komela yi bo komela ye bolobi naza na kanda na été naza na problème na été eta zawana il faut zonga kaka ndaku ndenge to sala ki ya liboso nga na kozwa kaka mwana wana azonga ndaku ba biloko mwande mwa baninga na yeba ko komela ye après ayebisi baninga na yo yebisa bo yebisa mama nga la koya mena lingi soki na koya na kuta papa te na ki ko comprendre tenga bi koma baninga na yeba lobiki akoya na ndaku na kuta papa te ngape na yebisi bongo abi oui yebisa bo yebisa eke oui papa kutu azalaka lisusu na ndako te nga na eto sito kabwala papa azalaka lisusu na ndako te na tikala nga moko mwana wana pe mokolo mususu lokwa message ana ekomelie mwana wana pe mokolo mususu na vandi boye mutu asone esalaki mpe kaka bie bata oyo papa mobali na ngai azalaka te mobali na ngai azalaka na mosala mwana wana asone koya mwana wana asone abandi kolela fukameli nga na makolo abandi kolela alobi mama semi benga tata mwasi na ngai ata par téléphone lokola nasalaki bango déception na ndenge bauti musika baye awa ifale kaka naloba nayebisa bango zenyu soki eza ya nani mais tellement nazalaki na émotion tellement papa bandaki alobaki nanga soki nga nalobi akoboma nga soki nga nalobi akosala nga boye yango wana nakokaki te yango wana nakimaki mais naza na besoin naloba et puis benga batata mwasi bayokanga ndenge nini nakoloba toi bandeko na nga na esi boza bamikolo boyebi nini eloko nini place nini mama bijou dans azolinga akoma mpona komema lisolo molai te en tout cas babengaki batata mwasi wana babengi batata mwasi batie main libre basali conférence batata mwasi bakoti bamama leki bakoti mama na ye na Congo akoti bato ebelebele bakoti en tout cas bazalaki soki plus de 10 personnes oyo mama wana aorganisaki mpona bayoka likambo nini mwanana alingi aloba eloko mama nani ndeko na biso amosabi mama bijou kaka ntango alobaki ke papa bandaki kopekisa nga naloba papa bandaki esalaki deja mabe naokaki mabe nga alobi donc mwana oyo aloba na ye nyonso tube likambo alingi aloba nyonso tube sauf ça lokola aza mokolo deja nasantaki deja mabe na ndenge mobali nanga akoma na katikati ya ndako en tout cas ntango kaka mwana na ngai alobi mwana ya ndeko na ngai mwasi alobi mbala moko nakomaki me na bandaki kolinga sikoyo abimisa kaka mpona ngai mpe nasilana kaka na mobali na ngai ekosalaki bato nyonso tu bazalaki na conférence wana kitoko ale mwana wana bandi kolela oh mama
po abengaka ngai mama Bijou abengaka ngai mama abenga mama na bango na Congo kuna mama Kulutu ndenge bana surtout na kati ya ndako babenga mama na ye mama Kulutu ndenge ye babenga mama na bango mama Kulutu mais ngande mtu abengaka ngai mama alobi mama en tout cas limbisanga kosilika te donc mama nasali yo mabe mingi mwana liboso bande kotuna ngai soki mwana nani ezali mwana ya papa mwana mibale ozotuna nga soki mwana nani ezali sisu mwana zemi ya papa abi mama Bijou nazwaki choc batu bagangi yana nga ya gangi yana nga komi kotanga kombola bominga ye obengisela nga mwana na poto mpona bobomanga yana nga akati telefone yana nga azolela batata mwasi na ye batomoki mokili ebebi nga moko esika nazalaki na kwei na piqué crise ye moko lisusu akomi kosopela ngai mai donc mama Bijou c'était terrible terrible ambulance et babengeli nga ambulance ye ezwi ngai ye moko pa alandika tokei na ambulance azwi na bebe na ye ndako ebana batikali wana kolela ndako ebebi babengi mpe papa na bango te nazobetela mino lisolo moko parce que awa naza soki na 10 soki 15 mais on dirait nakobeta kaka 3 mpona kotela bino na voice moko mpona boyoka makambo elekaka na limabala yo mama oyo nga navandisaka yo na kiti yoka lisolo monene boye yoka lisolo munene boye soki yo kokoka ko supporter kuwana ndeko na biso moi ça supportaki soki yo kokoka ko supporter boye ezali yo motema wana ezali ya yo yoka ndeko na biso moi ça avandi na France yoka lisolo na ye pona ko lakisa bino batu bosekaka batu soki babomi mabala pona ko lakisa bino batu obochola batu en tout cas ndenge mama Bijou dans lobi mutu amtazala na vie na ye mutu amtazala na chance na ye okokoza na mobali moko azala lokola sango okokoza na mobali mususu azala na ye lokola mundoki aye pona ko détruire yo okokoza pe na mwasi mususu aye pona ko bebisa yo penza do aboma vie na yo po vie na yo ekufa aye pona ko étouffer vie na yo alobi mama Bijou akendaki hôpital ambulance yaki akotaki na katikati ambulance donc tokena kendeki bana mususu batikali na ndaku bana baza kolela en tout cas babengaki papa bango na telefone te bavandaki kaka mais bana nyonso tu bakomprendaki déjà ki donc likambo oyo ezali oyo likambo oyo ndeko na bango mwasi akome donc ekomela ye batu bana nyonso tu parce que ndeko na bango mwasi azalaki yaya ya bana nyonso tu bazalaki na katikati ya ndaku wana bakomprendaki ke ya na bango bana oyo abotaka ezalaka bana ya papa na bango en tout cas ndaku bana bazalaki vraiment lisusu malamu te ngai na kwei nazoyeba lisusu makambo te ambulance ye ezwinga papa na bango mpe ka ndenge ezalaka na butu aye na butu tango aye akoti amoni bana nyonso tu bamiso kovimba bozolela nini wapi mama oyo ele à l'hôpital pourquoi oh non ele c'est mal à l'hôpital yango na bandaka nazokobenga ye téléphone na eza toujours ya kokangama aye kotuna siko kombo ya jeune fille na bango wana alobi est-ce que alekaki awa bana balobi oui bien sûr elle est avec maman tant que papa wana yokaki kaka ki oui bien sûr elle était ici maintenant elle est avec maman à l'hôpital nani aza malade na bango nyonso to mibale oh non c'est maman donc c'est maman qui est malade papa wana mbala moko avandi c'était encore quoi papa nga kongo tuna à part ça eloko nini elekaki ya bana bayebise balobi non c'est pas toyebi eloko te mais oloko kaka tocomprendre ke ezalaki conférence mama nani notre sœur ayaki mpona koyebisa mama makambo et puis mama abengaki bato abengi mama Kulutu na Congo abengi batanti abengi c'était vraiment grave mais eloko toye kokamwa kaki tango makambo wana esili mama akwei mais notre sœur notre grande sœur elle était ici ye mpe moto abengaki ambulance ye mpe moto akoti na katikati ambulance ake kotika mama na hôpital papa wana atelemi papa wana ye comprendre ki awa il y a quelque chose awa nyonso tu ezali ya kobeba papa wana akotika na ndako abandi kozwa biloko ya ye moko malembe sans kutu mwana mwasi wana abenga na ye sans kutu mwana wana mwasi wana prononce divorce ye moko akangi biloko tu akotisi yango na valise ayebisi bana alobi
nasi nazwa ndaku naza lisusu na adresse na bino te naza na ndaku na nga quelque part nga moko na kobenga mama na bino nga moko na kopesa mama na bino adresse nakoya kotala bino bozala malamu ngai na kii. Bala ba maman, papa, pourquoi tu fais ça? Il faut attendre d'abord maman avant de partir. Elle dit non, 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 non. Moi, comme j'étais ici, nasi nazwa nanga déjà ndaku bandakala. Lelo nde, na yaki kozwa biloko nanga nakende. Bandeko nanga nasi bo comprendre le solo, oh ça fait mal. Eza batu mibali mususu bazala bandoki. Eza na mobali mususu soko kutani na ye. Donc asali makaba bon kokolo nzambe eske ngana zala vraiment mwana na yo pourquoi permettre ngala kutana ndoki aboyi baka ya batata oyo ka lisolo oyo peta oyo esalama na France donc ndeko oyo finga na yo ba divorcer na yebite so lisolo oyo ngana zobeta soki komeli na kana yo okosala nini. Et puis tata wana divorce na bango donc tata wana zaki conscient que c'est le moment il faut to panzana ngala sina baby sina zali susu na place awa te parce que so moi so abuti hôpital na oza na place awa de susu te c'est bien na kende c'est bien que na kende avant ye aya abi mama bijou tango na yoki lisolo na yo tango na yoki makambo za koloba na lobi bato baseka bato ba femme mariée ba femme divorcée ngala lelo na koba kobokola bana na nga moko mutu na nzela yebite amoni nga na nzela naza kotambola aseki ngai acholi ngai ayebi pasi nini oyo nga na yoka ayebi ndenge nga na lingaka mobali nanga ayebi ndenge nga na pesa mobali nanga chance nga nazalaki na idée même pas la vie nanga ke nakoki kodivorce mama bijou tala likambo oyo ekomela ngai yango wana beta lisolo oyo mpona otalisa mama oyo afinga bafemme divorcée mpona kofinga koyebisa ndeko oyo afinga bato badivorsa bazonga bato parce que bango ndenge bazana mitema bamisusu bazana mitema ya makasi makambo ta mususu ekomelanga eza na bandako mingi esalama nango eza na bandako mingi bamibali bazobota na bana na bango eza na bandako mingi bamibali bazobota na baniese bamibali bazobota na bana na bango moko bamibali bazobota mais bango tellement eza na mwasi mususu alela mobali na ye fanatique ya mobali akobenga na kutu mwana alobi eza nde yo mutu bipaki mobali nanga eza nde yo nde mutu lataka mabe mobali nanga ya okwesi mobali nanga parce que comportement na yo ndumba bima kende atikali na mobali na ye baka bongo siko eza mingi te na kaya ndeko na biso ya mwasi ye kutu mutakangela ye mobali na ye biloko te mobali nanga amonaki très dangereux amonaki ke awa ekoyinda awa ekozala suka soki na kei te polisi mutu ekokanga ngai botuna ngai nini ndeko wana ntango abima donc ndenge toza koloba boye tina lelo azala na France te tina lelo mboka akende bayeba te mais mama oyo apesinga lisolo abandi na France alobi baza koyoka lokola aza soki na Autriche aza soki na Suède aza soki na mboka nini mais akende mpenza ke abima na France po ayebi ke aza moto akokangama mwana wana abotaki mwana liboso na 17 ans mwana mibale ekobota ye na 18 ans bandeko nanga wana ezalaki lisolo ya liboso mpona video na biso ekende molaye te mama bijou na koyebisa bino lisusu ya mibale ka ya misato ndenge tokosuka na 4e ndeko oyo ofingaa na yo bato osalaka na yo eloko te osalaka na yo eloko te mama bijou do aye koyebisa yo ke changer na yo bato oyo fingaka lukata mususu mwasi moko aboma libala ndenge nalobaki liboso ndeko moko alobi mama bijou bafinga baso baboma mabala o basambroyaka ezala mwasi mususu omona yeke aboma libala moto ebeta akomata mususu bakwiti akomata mususu bilingalinga oui wana oza na o na droit ya ochola mutaboyi aboma libala tala ndenge atikala aboma libala akoma ndumba aboma libala akoma kwiti mais yozofinga mutu oyo aboma libala oyo azongisa vi na ye kutu normal oyo azosala makambo ya wow azosala makambo nzambe otiela ye loboko otikala akomona ye na bamilia mabe te yo na ye bokroisa même pas na tineli moko boye quelque part omona ye te bamilie na yo ta mosu okotaka ya babare ya bangando omonaka ye te
so balobi kutu tangeli ete mosusu mamakangu oyo azwa tikali koyeba ta moko te bon sikoyo ofinga moto abe pourquoi kovanda na moto alati pantalon elingi ndako moko elingi kolakisa te ke yo nde oza heureuse elingi kolakisa te ke yo oza la plus belle elingi kolakisa te ke yo nde balivandisa yo na ndako parceke kaka yo nde moto obalaka la vie non bato ebele babala baboya na bango mabala wana toleki na kaya liboso ndeko na ngai ya mwasi kaka nde nalobaki na yo koke na yo mosika te o zala wana ozozwa susu ya mibale bon ya mibale wana ezalaki na lisolo euti France sikoyo toza kobetela bino lisolo euti na mboka ya Bruxelles lisolo ezali ya Belgique ndeko oyo ndeko pe lisusu kaka ya mwasi akomeli nga apesi nga mbote esali mama Bidor mama Bidor nalingaki kaka na intervenir na lisolo na yo obetaki concernant biso bato tobomwa mabala eza na mutu eza na bato mingi bakanisaka soki mwasi abomi libala mwasi yango aza ndumba eza na bato mingi bakondanaka mwasi soki abomi libala mais c'est pas ça eza na bato mingi balobaka malamu bala na yo mwasi oyo akufela mobali mais kobala na yo divorce te mama Bijou bamikosaka bala mwasi oyo aza divorce oyo aza divorce ayebi déjà mingi akoboya kozala divorce ta mosusu mpona deuxième fois parce que eloko esalaki ye aboma ta mosusu libala ezalaki foti na ye te mama Bijou nga nasepelaka makasi parce que nga naza divorce nga na mobali na ngai tokooperaka kitoko kaka ndenge obetaki lisolo na yo nga na mobali na ngai tosololaka très bien mobali na ngai asa bala na ye mobali na ngai asa bala abengisa mwasi d'Afrique nga na ye tosololaka bien soki naza na baproblème ta mosusu ya baleta ya banini mobali na nga ex na nga donc papa ya bana na nga ayedaka nga na babiro ayedaka nga na makambo ebele tina lelo nga na ye tozalaka vraiment bien soki bana baza na problème nabengisaka ye soki bana baza na posa na ye bakendeke congé kuna aza na mwasi na ye asabala mwasi na ye mama Bijou nga so nakei Congo nakei Afrique natikaka bana na ngai epai ya papa na bango ndenge tozoloba boye bana biso baza na éducation ya malamu parce que kaka ndenge olobi wana il faut bato mibale soki boboyani botikala kokopere kaka mama Bijou ndenge nalobaki ozala na baguerre te parce que soki bozali na baguerre ekosalaki bobebisa éducation ya bana na bino mama Bijou nasukisi bongo en tout cas merci beaucoup na lisolo kitoko en tout cas continuer kaka bongo umela nasi bocomprendre ndeko na biso asali mwa test na ye alobi mama Bijou vraiment merci beaucoup parce que lisolo na yo oyo betaki yango wana nga nasalelaka yango ngala mobali na nga na papa ya bana na nga ex na nga tokopera kitoko nakendeki Afrique atikalaka na bana na ye soki naza na problème nabengisaka ye aye tosololi soki nazosala ata mosusu démarche moko namoni yango kaka soki eloko ye ayebi aolakisanga en tout cas tokopera bien abala na ye mwasi na ye mais bana na nga bakendeke kuna en tout cas tozala biso malamu yango wana mama Bijou merci beaucoup na conseil opesi biso umela na yo en tout cas ndeko na nga ya mwasi na mboka ya Bruxelles nga mpe nalobi merci beaucoup na batémoignage na yo merci beaucoup na kocontacte mama Bijou ndeko nyonso to ozomona nga so oza oyoki lisolo na nga oza na besoin ta mosusu oparticipe comme mpo okoki kobenga nga olobi mama Bijou tosala émission bandeko oyo nyonso to na ye proposaki bango nga alobi oui c'est mieux tosala émission kati ya batelefone wana bobenga nga bino moko botémoigne balobi te mama Bijou biso tokomeli yo déjà makambo esalamela biso soki okobeta yango comme lisolo beta na yo kotanga bakombo na biso te bamboko atovandi okoki na yo kotanga nasi bocomprendre lisolo ndeko na biso ya mwasi alobi kaka ndenge mama Bijou do nalobaki nalobi divorce bato babebaka bato bariskaka babeba bavi na bango ezalaka bana oyo toboti
mpona bana babeba te mpona bana babeba mitu te baéducation ekende na kokufa te mama oyo il faut ozala sage papa mpe sika ozali il faut oyedaka mwasi oyo ozalaki na ye mpona bana wana baza ya bino mibale lelo soki babongi bakozala bana na yo epuis okozala na fiere na bango soki mpe babebi bakolongoka bana na yo te mpona babebi bakozala mpe kaka bana na yo yango wana malamu ndenge mama wana aza kosouffrir na bana na ye yo il faut otiaka litoi moko kuna koyokaka eloko nini ezoleka kuna eza lini mwana nini aza teti bengaka ata mwana mwasi wana na telefone tunaka ye ata par mois ata nsima mbula obengi ata deux fois kotuna ye ndenge nini évolution ya bana boza bien eza très important. À bon attendeur, salut. Merci beaucoup la ndeko nanga. Siko to komi lisusu na lisolo na biso oyo euti na mboka ya Allemagne. Lisolo oyo euti na mboka ya Allemagne ndeko na ngai ya mobali. Ndeko na ngai ya mobali akomi abandi na good tag Mama Bijou. Mama Bijou nalandaka yo nasepelaka na yo na makambo nyonso tu olobaka nga vraiment nazalaka wana donc nasabonaka na chaîne na yo na lisolo moko boye kala obetaka opesaka conseil ya bandeko oyo bazalaka bandeko oyo bazalaka bacomplexe bandeko oyo bazalaka bacomplexe à partir ya lisolo wana ndenga na sabona nde nakoma kolanda yo. Merci beaucoup la ndeko nanga mobali parce que lisolo oyo ya complexe nayebi te lobi fongana ndoko na beta masolo ebele nayebi ke na beta lisolo moko ya complexe lobi na osala makasi na kota parce que naza na playlist nanga na sala ba natia toujours ba masolo na betaka na mekana koyoka lisolo na ya complexe bien parce que ndeko nanga lobi à partir ya lisolo wana nde asabona na Bidor TV à partir ya lisolo wana ya complexe nde esala ye alandaka masolo na ngai. Merci beaucoup papa. Ndeko na ngai mobali alobi Mama Bijou kaka ndenge olobi mutu soki na likambo ekomela yo te oyebi na lupasi ya likambo wana te ça sert à rien ya oseka mutu. Ça sert à rien ya oloba mabe ya mutu parce que mutu na mutu aza na vie na ye mutu na mutu aza na makambo na ye. Mama Bijou nga nazalaka na mwasi na nga me mwasi na ngai ayokisa nazalaka na mwasi na nga na ye ça fait tova toumela couple mse umela ebota bana ebele mais lelo nde nazoloba linga nakoma divorcer parce que nakokaka kute mwasi na ngai abandaki kobima na abimaka toujours kana bato oyo nga nayebi mwasi na ngai abandaki koyoka te kindumba moko ya kibusali te akende musika te abimaka kaka na bato oyo nga nayebi abimaka kaka na bakamaradi na nga abimaka kaka na bato ya quartier na biso abimaka kaka na entourage na nga. En tout cas kindumba na ye ezalaki kindumba moko nayebi te kindumba na ye bandaki kosala mokili mobimba ebandaki komona ye na bomba mwasi na ngai me akomaki na suka. Mama Bijou ndenge ngai nazoloba na yo boye mpona kodeside koboya mwasi na ngai akomaki na maladi ngai nasala AVC lelo ndenge nazoloba na yo natikala na défaut donc natikala na défaut yango wana nazobetela yo lisolo oyo mpona kotalisa bato nyonso to bakolandaka bato nyonso to balandaka yo bato nyonso tu oyo bakolanda yo ntango ozalaka na nzoto makasi soki moto azosala yo mabe c'est mieux kodeside na moma wana par rapport oyo kodeside ndenge ngai lelo nakoma lelo na malade à partir ya maladi wana à partir ndenge nakweyaka mpona choc
ndenge nakende hôpital natikala lisusu kozonga na ndako na ye te parce que famille nanga balingaka lisusu te bayebaki ke maladi oyo nga nazwi mpona ye lelo nazoloba na yo nga lelo naza divorcé nazanga moko ye patikala ye moko mais nasupportaka trop lelo nazoloba ekoma trop tard parce que ndenge naza boye nakoma na malade nakoma naza wana naza na AVC nakoki kosana donc natikala na défaut naza ba partie moso nzoto tina lelo ezonga ko bouger malamu te nakoki kosala lisusu na kati ya mboka oyo ya Allemagne te moi si nanga ndenge azali wana aza kocontinue kimobulu moi si nanga ndenge azali wana akontinue akobimaka na mibali naye abimaka ngai lelo famille nanga nga mtu nazaki likonzi nga mtu na bandeko kolesa bandeko nanga nga mtu na bandeko kosala mpona famille nanga lelo nakoka lisusu misala te lelo nakoki lisusu kosala te navanda na ndako ye atikala na bisengo yango wana ntango nalandi lisolo na yo mama Bijou nga navandi na Allemagne na mboka ya Munich ntango nalandi lisolo na yo nalobi non mwana mwasi oyo mama Bijou il faut nga naluka ye il faut nga nasalela ye message mama Bijou kota na bacommentaire okomona nakomataki trop napesaki yo bamerci ebele mpona mosala kitoko oyo ozosala nalobaki ke na kolanda yo ntina telefone nabenga yo nasolola na yo natikela yo message ndenge opesaka bato conseil mekana nakoloba lisolo na ngai lelo natikala na maladi donc oyo na bandaki komona mwasi na ngai na mabe ça fait longtemps mpona nini nalobaka na moma wana te parce que nalandaka sentiment ya mwasi na ngai parce que nazalaki toujours na bolingo ya mwasi na ngai parce que na bandaki kokanisaki ya kochanger parce que na bandaki kokanisaki makambo azosala esuka kai pa na ngai mo bato mokili bamona te mais lelo tellement na bandaki koboma me mokolo malade ebwaka ngai mama Bijou mbenga na kufa ndenge nga na kufa te ezali kaka grâce ya Nzambe yango mama Bijou zwa lisolo na ngai yebisa bato baseka bato o baboya bato baboma mabala batikala bango koseka parce que on sait jamais toyebi mokili te mutu na mutu aza na kana ye eloko lisusu oyo ngai na koloba na bato nyonso to bakotala yo mama Bijou soki mwasi aza kosala yo mabe soki omoni o remarqué que mwasi na yo surtout azalaka infidèle adekonaka kobomba ye te soki okobomba ye okosibir kaka onga na koma na yo kanga motema soki mwasi na yo azalaki mwasi bato mosusu basalaka sale likambo eza ta mosusu erreur akwei place moko mais akoki kokwea 2 fois 3 fois te mais mwasi na ye ekomaki habitude nazalaki zoba na bandaki kobomba ye bambula na bambula mais lelo ndenge tozoloba boye ngai mutu naza ya maladi ngai mutu vi na ngai esuka mais ye vi na ye eza kocontinue toyaki koboya na ntango na koti hôpital bafamille na ngai balobaki ke jamais babetaki mesa ke tozonga na lisusu te ntango bango babeti mesa tozonga na lisusu te mpo nanga ezaki trop tard nakomaki kutu kokanisaka malamu kutu navandaka na ndako na ye ye asalaka na ye kaka mabe me ngai namonaka kaka ye après naye kokanisaki na binzambe aza nzambe na mawa ata nde natikala na handicap naza na besoin ya kimia naza na besoin ya repos mwana mwasi oyo aza lokola ya koloka lokola lisusu na beli lisusu boye on dirait malade on dirait kindumba na ye koya plus pur nakanga motema navandanga moko nzambe akosalelanga miracle ntango mosusu nakozonga ndenge nazalaka mama Bijou nazokomela yo nabengi yo mpona kotalisa bato nyonso to bazalaka ke mobali azosala yo mabe oza kosupporte keba okozwa malade mpe okozala trop tard mama Bijou bonne chance beta lisolo na nga pesa bato conseil bandeko na nga kaka ndenge na ote koyebisa bino oyo pete ezali kaka lisolo nazokome kotalisa bino kaka ndenge nini bandeko na nga balobi donc ezali kaka suite ya lisolo na biso oyo topesaki mwana mwasi wana kiti
pour les moments pas dans kiti na ye avant na ye ayoka masolo ya mama bijou tina suka pona alapa kofinga bato alapa ezala moto mosusu kofinga opesi ye basujet soko finge ya bandi kokota par-ci par-là pona koluka sikoyo ndenge nini akoki kobimela mpona peso réponse boyoki ndeko na biso ya mobali boyoki ndeko na biso ya mobali oyo avandi na mboka ya Bundes na Munich boyoki lisolo na ye ndenge epesi pasi kaka ndenge nga mama bijou do nalobaki nga lobi motema eza kaka moko eza ya bato mosusu babotama na bango na banere solide ya makasi amonaka na ye makambo epa na ye s'en fout mais s'en fout eza na motu mosusu ozobomba na yo kaka makambo keba na retour ndenge ndeko na biso ya mobali retour esali ye lelo toza koloba boye atikala na défaut akosala lisusu mosala na Deutschland te abandaki kolesa bafamille na ye azalaki likonzi sikoyo avandi na ndako mpona mwasi quelque part soki abomaka na ye libala avant etamosu makambo ekomela ye te yango wana yo mwana mwasi oyo osekaka bato keba bato basalaka lisusu makambo mpona kosepelisa mitema na bino te basalaka lisusu makambo mpona kosepelisa yo mama oyo nga napesa okiti ovanda te na intere nini bakosala likambo basepelisa yo po yo nani kofinga lisusu bato baboma mabala te parce que c'est pas eza injure te eza injure te kande nalobaki nakata mpona nabandela oyo botali en tout cas tokati boye po ekende molai te boluka troisième partie nango boluka troisième partie nango botala mpona boyeba soki tosuki ndenge nini na lisolo oyo merci bakemba Alexandra. Occasion, la champagne lelo. Occasion à notre tombola. Bandaki yango le 7 juillet. Lelo le 10 tozo sukisa. Bato zo ki momoni abaye ko zo cadeau na bango. Yango mama le jozo pour la champagne. Oh voilà la miliki ya la miliki La bidon, c'est vieux, vous voulez la moi. Ya vous êtes sûr. ngamo pela mela mamuke Ouais, babi bana poto bien souvent yango ndete bisaki bino ya tombola. Toza pena awa na yemo au grand pote même mama bidor atuka ambiance ezoleka kitoko ne lengi. En tout cas bana poto très à l'aise nous moni ba fongoli champagne pa mama. Tombola ya boye ezalate. Tombola ya boye nalobi ezalate kaka awa. Ni pareil chez mama bijou bidor. Toujours na inter. Toza toujours na matonge awana komi ya kalamu toza wana irebu A37 bus abi ane makambo abi ezalaka nega to ebisa bino guys atoka so qu'il faut vendre faut vendre oza très à l'aise abi Didi Mbole la canadienne ozala toza na ba tigeti la cadette awa toza na ba belo veut dire que eza oyinda à référence j'étais Zali. J'étais tout ça qui comme voilà, il y a qu'à coller la tête. N'est-ce pas? Moi, on a bien vous. Sindega to isaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedi ke za koyinda batu babandi kolia vedi ke na biso bino batu babandi kolia de toza na mère na biso awa mère numéro 4
Allez payer, mais n'a pas eu bien. Ça c'est pays. On est ni mais on a mon Sylvia. Merci Bena Vanini.